Bonjour bandeko na ngai ya Chronique Net TV o bolingaka Gilmas Music Channel. Esika nasalaka ba émission ba analyse ya musique. Lobby napesaki bino point de vue nanga sur makambo ya ministère ya culture ya Congo pona ba aide oyo bato bazoloba fali asengaki. Soki botangi na ba commentaire bato ebele baza kofinga ngake na nazo ko maîtriser le côté fali aza deux fois deux fali aza muyibi aza frappeur. Mutu na mutu azana point de vue na ye bokoki kopesa ba point de vue na bino ndenge bolingi bokoki kofinga na bino fali. Une chose est vraie na koki komi kosa bandeko na ngai, mais une chose est vraie bino ba Gaulois bondi makape muninga bozolo ba musique kendeke bogo musique tambolaka bongo, mais bozana niveau ya fali pupa lelo niveau ya fali pupa lelo eza niveau ya ferité. Fali boyoti kolanda interview na ye avec Top Congo soki Christian Lusakweno je pense, et sika azako défendre ba valeur na ye, azako défendre Stade de France na ye na français. Fali alobaka atikala pe ko sur sa classe était, mais Fali comme aza entouré na ba bon, azana maison ya production, azana ba producteur na ye, azana ba manager na ye. Fali ne s'est pas privé ya koyekola. Fali il s'est donné un luxe ya koloba na kende na yekola ta français, parce que akosolola na ba manager, akosolola na ba to ya maison ya production, akosolola na ba conseiller na ye, akosolola na ba fan, alingi kozala na connaissance générale sur la chose ya musique na ye. C'est ça kozala professionnel. Boyo kandenge Fali azako se défendre pona makambo ya mbongo. Lobi tangu na salaki émission na lobaki, il faut za la mutu moko boyaza sima ya Fali, oyo azolinga ko salire, ko tekunini ko bebisa kombo ya Fali pupa. Je l'avais dit. Yango bomoni lelo pe tangu Fali azosala ba intervention na ye, azako loba même chose on na lobaki déjà. Est-ce que to solo laki te? Est-ce que landaki message nanga na yebite? Mais logique ezaka kabongo bandeko. Ezana mutu moko boyaza sima pona ko bebisa kombo ya Fali. Tozonga na ba oyo baza ko finga Fali. Bandeko na ngai ba Gaulois, so to bandiko loba vérité. Billet ya concert ya Stade de France ya Fali. Billet. Ezaba billet ya plus cher. Buna boya beta, ba misu ba beta wana, ba prix na bango etikala jamais kozala na prix ya Fali. Fali azana ba place ya ba 250 €. Tango boza ko finga Fali, est-ce que bino boza capable okende komeka? Ata komeka kaka. Soki bozongi sima kaka année passée, ndeko na biso Charles Tabu, ye muto azalaka na ba connexion ebele ya ba biloko libanda wana, apesa ki fere loboko. Yaka to beta to meka, parce que mwakelele ezalaki déjà ozana mwa ora, yaka to meka you arena. Bino moko boyebi résultat. Faire comme faible d'esprit, il n'a pas compris que Azamuta ko protéger image naye, il s'est lancé na katia ba discours yako lobake banani soki nani Charles Tabu aza soki ndenge nini bazako basali mabe basali ku. Pendant que ba chiffres zo la kisaki bazako somba ba billete, mais ya sa charne alandi makambo ya ba fan akomi ko attaquer mutakoki ko salisa ye un jour na kati ya vie. Qualité ya entourage ya Fere Gola eza qualité ya mabe. Faut ko loba vérité. Depuis abanda carrière na ye toujours ko lela. Ole ya ko kanisa pona ko tia entourage na ye batu o bazana moi qualité ya bien o bazana vision, mais ya za ko tia batu o baza ko entourer ye ezaka batu oyo okuta ba donc batu moko pena botala ba qualité ya batu Fali aza ko engager pembeni na ye na qualité ya fait ya nani ya Fere Gola. Vous allez voir que faire attaque bozolo baza bon, mais soki azana qualité ya malamu te akokene musika te. Faire Fali pour passer botali côté na ye. Entourage oya ezako simba makamone to longoli ba congolais botala manager na ye. Faire azana manager.
manager affaire azanani boyo kasika prix oyo déjà Fally Ipupa ako bambongo ako bimisa na Stade de France ezokende na 36 millions point 9 soki ba euro 36 millions euro toloba à peu près 37 millions d'euros toloba tomata tokita bandeko. Est-ce que faire age de Jésus kopusana akoki ko espérer ko sala makambo oyo Fally azosala tangu tozolobela makambo Fally azosala nazolobela 36 millions na Stade de France 36 millions nde mbongo Fally azako récolter parce que déjà azokene na sold out soki sold out esalemi Fally ako récolter 37 millions d'euros. Et puis na Congo bozoloba aza eloko te aza deux fois de nani mutu apekisaki bino bozala ba deux fois de nzoto na ye eza ki faiblesse mutu eza kosala bino bagolwa boza lisusu na eloko akoloba te kote nyonso boza kokende boza koéchouer héritier kote ba album azobeta fere album nyonso ya fe ya Héritier Watanabe ezoya album kitoko banzembo ya kitoko boye kote spectacle kote ba concert wera beti fere ko ya kosakana te boke kote ba réalisation yena mutu na eske o ba bolo bakaza basala compétition na ye Fally azobeta na Allemagne azobeta na balie na ba province ya France azobeta U Arena abeti Accor Arena abeti Ovo Arena azokende Stade de France bande konangai ata soki fere lelo alobinga na kobeta double stade bozomona ki aza malanda ngombe kaka malanda ngombe toujours malanda ngombe. Et puis banda komituna akotondisa ngona bato bakota combien mutu moko akokota na combien prix akokota na stade ezalaka combien ezalaka bado $1 kaka ata soki atondisi na tolo batatie 200 personnes bakoti ekozala $200,000. Mais Fally azokene na 36 millions. Est-ce que bino bozo kanisa 36 millions nazokene kutu na muke eza 37 millions nde Fally azokangisa na concert ya U Arena e ya Stade de France bande konanga bagolwa boyoka kapesoni boyoka kasoni boza limité mingi na réflexion na bino eza mikuse eza milaite boza ko réfléchir ndenge moko na fere olie bino ba entourage na ye bo pesa ye makanisi bo lakise ndenge ya kosala mais boza ko kanisa boza ko réfléchir comme fere yango bozo kende paite ye mutu alobaki aza nani aza soki capitaine ya rumba aza ko amener rumba au beau port akomi ko kangama na ba générique lelo c'est parce que amoni ke ba rumba na yepe eza ko pesa lisusu te mais wana eza sujet mususu. Fally lelo approuvé na monde ke akokipe kokende place ba français basalaka makambo na bango esika français akoma amona ka awande suka na ngai Fally aza capable okende pe kotia zolo kuna Fally aza capable okende kotia musapi Fally pe azokende kaka kobeta demi terete mais azokende kobeta mubimba pe atondisi bozo comparer na Aya Nakamura na mutu ya boye Aya azana niveau ya Fally te Fally aleki Aya Nakamura soki 4-5 fois Aya ata soki ya beti stade wana 4 fois ya kolandesa ezaka local parce que aza mutu ya wana mbondi mamutu oyo auti na mboka na bino bofinga ka mwana almakelele ye bofinga ye ndenge bolingi mais azoleka fere côté français aleki fere côté organisation aleki fere côté musique aleki fere côté vision aleki fere côté makambo nyonso sur tous les plans Fally aleki fere sur tous les plans eza la plan physique planning aleki na nyonso wana ba vérité bino bagolo bokolinga muto aloba te seto bandi kotala ba musique ya Fally Ipupa o eza demandé ba musique ya Fally eza plus demandé koleka ba musique ya fere Fally aza ko pesa batu musique bango batu baza nango posa aza ko travailler na kilelo aza mutu ya kilobi te fere aza bloqué place moko
Azaka kaka yango bozomona tikala mutu ya polémique pendant que ufali azako tambola zokende musika. Fere azaka kaka mutu ba polémique po ayebite esika azako kende. Aza mutu moko aza troublé. Nzela o azalaki kozwa. Et comment nango nzela soki ya ezalaka afa soki devant les deux chemins. Ya fere comment devant ba chemin ya multiples équations. Azoye bate nzela nini nde ya bien. Sika depuis que tant que azako kanisa nzela wapi nde ya bien. Azokoma mubange azonuna. Banzembu ne ya qualité eza na marché te. Bandeko na ngai fere botika ko comparer ye. Fali il a fait quelque chose de merveille. Bolinga ngote yango wana. Tozalaki ko espérer que ozala mutu lokola Kofi nda ko beta ka Stade de France, mutu ko beta ka Bayou Arena. Mais Fali il a démystifié, il a fait là où les gens n'espéraient pas faire ye escase akendeki. Toyebaki ke mutu ko beta Bayou Arena, mais Stade de France était. Fali soki a osé, c'est parce que azana ba capacité, azana musique à ko présenter batu. Azana eloko o batu bazana ngo posa pona ko présenter kuna na Stade de France, azana ngo yango azo mema kuna. Mais faire azana eloko wana te bandeko totika kwambirie fere. Faire azana ngo te. Faire aza chanteur kaka lokola batu nyoso. Azana eloko ya Fali te. Fali azana eloko oyo faire azana ngo te. Bozwa Fali na ndenge ya mabete eza nzambe mutu asala bongo. Nzambe apesa ye longueur d'avance par rapport à Fere. C'est tout. Ngamu tunabino Gilmas.